Ali Chigeva, na Mimi Chigeva, mama presidente. Satigwa lele na lela, son emi non sengo mana lele. Ali Chigeva, na Mimi Chigeva, mama presidente. Satigwa lele na lela, son emi non sengo mana lele. Bonsoir, Bachar Internet pour la Nabiso partout dans le monde. C'est votre humble serviteur Peggy Titan, le parallélo, journaliste intelligent, le parallélisme. Ndenge Salanga Valdi Tambabenga, Ndenge mon cordon, Francis noble, Nenga Benga, Ndenge Jolili Atal en cher non Sabenga, Ndenge Dodo Vimpi Bengarangai, Ndenge Yemoko. La grande dame Erli Chikeva et Balobi Kimbangu TV Nenga Benga Peggy Titan, le parallèle de la presse congolaise. Sans plus tarder, Boebi que Lelo, toujours dans l'actualité culturelle, surtout l'actualité musicale. Oh Lelo Bozomona le 18 awa phare à phare. P Masolo à Kofi Olomide Fali Poupa. Lelo, je serai avec ma consoeur Nassir Bossepelane Makasi, Boloko Kodorkas. Babi moi Sinzambe moi Simbinga tokutana ene awa na mariage civil ya Jolicia Sampi. Déjà dans ça l'appel nanga parce que ba fi internet c'est belé bala ta sous bien té faut na mobile na poto soit en financier dans Dorcas. Bonne santé. Ça va? Bonjour Peggy Titan, bonjour na bande kotou ya chaîne Oyo na Lingabino Mingi, puis bonjour na champion Adol ba soutenaranga, bonjour na Didier Mpena Tontos Kemai, bonjour na Asumani Moussi Mukulu de Lille ba lobby déjà vendredi tozala na awa na Kinshasa aéroport et Landanga. Donc yamba pona yamba ina accueillir yetala maboka ofunga mana yambo kitoko. Bonjour na batutu azo ngane bien parce que babi mariage joli ça son voix tite royate. Félicitations parce que to bandana au boulot oyo mais Dorcas na moni vraiment que lelo ozobuka ba fruit à bon travail puis en plus lelo pour comment tellement ba comment que Dorcas d'abord et salut d'abord neni que Dorcas o akina néant lelo peut commencer la analyse ko yamba pe ba kisunzo razo yamba batu ba émission zo beta ça te fait comment avant to kota na actualité. Voilà et ça la nga bien makasi Peggy Titan yo yebinga na beta makolo bandanda kuti bala zamba na beta makolo banda bandalti même aujourd'hui je suis plus avec Fali Poupa mais na bête ma côté ba Fali ba répéter wana mais le lot au monde que pour bien invité avec facilité Ndimio et rôle ba Dorcas Bolokoko ah oui na yebio donc ça fait déjà du bien et ça la nga penza bien na mona penza et l'euro na luka pour na luka kozala star na komi yango et on ce que le recépé ça nga makasi na pesa penza mais merci na loko wana et puis merci na bino ba na kutara na monde ngo bo simba penza na loboko bobi tozo kende longo et ça là vraiment bien être toujours reconnaissante envers mutu tout oya tianga loboko dès le début na bandara carrière na baza ebelé na rotanga ba kombote baza vraiment ebelé ce qui peut-être aujourd'hui na ko honorer Jolicia c'est parce qu'il y a personne qui parmi bato baba qui non Dorcas inzela yango to kendira biso nyonso longo atala kite que génération na ye ngana muto na uti boye muto déjà komi boye mais to komi pe déjà nzela moko donc atala ki yango te yango na remercie bango tout et puis le quoi tous en la fin de l'année. Merci Nabino Nyonso. J'ai fait 5 ans. Je crois qu'elle a plutôt Nanga qui n'a fêté, mais chérie Nanga Boya qui n'a fêté. Nanga a fêté 5 ans dans le monde Oyo. Abi c'est mis à taille 10 ans, ça va. Nabi c'est fait 10 ans on a coquille ça. Donc merci beaucoup Nabaye tout pour soutenir Kinga quel que soit wapi Napoto wapi bisika nga batambandara babengaranga. Losako e kasolo ponde donc mignon. Comment na yo comment bolokoko. Ba miso benganga li bolokoko, miso mabolo wa koka. Donc merci na batutu Peggy Titan en tout cas merci d'abord na question wana et ça parmi les questions na luka batu batunanga mais batunanga ngote lelo loko tuninga vraiment merci beaucoup Peggy Titan. Merci Boloko Kodorcas to solasco masolo il y a vérité parce que émission ezalaka vice versa lelo to kutani awa ndeko na biso a moi si Jolicia Sampi à Bali tout le monde a ba critique lelo bino surtout ba chroniqueuse internet vous allez victime ya marambo ebele ya ba sepstap ya marambo ebele ya mama buzo balelo tout le monde a ba chroniqueuse de plus en plus buzo bezo continuer l'internet mais koto bandeko na biso ba se mettre na o balo na conscience bandeko bazo bala d'abord ndeko na Jolicia Sampi nenga Bali et ça lui d'abord ndenge ni parce que to kutani biso na kati na isika et ça linga plaisir makati na maman na sengoni Jolicia Bali bobi c'est pe na wa muninga polo bi pe ya URIA donc na sepeli makasi na mingi olobate ngani mwana lo sotali ba émission sa mikolo tozo telemela
po ya na ser moko azalaka na ye kuna na Canada mosala na ye soki amoni moto abali 2 jours après abimisi bafoto abali mobali ya bato wana na Marie Laure ser wana mabele minene donc yango nde tozotelemela tolingi yango te mais ye pa bala te donc ye pa se respecte nde toboya Jolice abali epo les news apubliaki photo mutu aye koloba tike mobali aza mobali ya mutu Jolice abali toboyi lobi tokake Jolice abali mobali ya mutu surtout yo ser wana mokolo yango nde na oyela yo ondima te c'est comme si bozobanga Jolicia basali ka même sort ndenge basalaki Deborah Bwanga non Deborah Bwanga honoraki ye mobali na honoré mais babimisaki pe ba photo ya bana na mwasi ya problème te za vie mobali ni pe gi mibala poto mingi bazaka babota yo yango te mibala poto mingi babota parce que erna lingi mobali nanga bota na ye na accepter ka ndenge bota parce que ya yo italioni équipe mutu te mobali ya Jolicia bozomona ndenge aza bien komona ye c'est un garçon bien sérieux oui très sérieux ya ye ba photo ko bimate non la vidéo ko bimate papa e bimate komona le monsieur Fiston Mavungu aza sérieux et puis aza responsable et ça se voit déjà c'est un homme calme au mona ka loba mingi te ka le roi moi cinéma Jolicia donc ba sali vrai libala bati au moni ngani na vanja mutu akomeka ke Jolicia bali mobali ya bato le baron à Marie Laure parce qu'elle a dévoilé la rabino ma bloro ezala caché Marie Laure abimisaka yango dans les news de star yora na bito za bezo to yebepana ma belle yo ezala ni atira ba pamplemousse na kati to lukara to yeba c'est que la femme mariée pourquoi elle exposer biso ma belle libanda femme mariée une femme qui se respecte ni tinga boni na lati betalanga bien ya zwanga mokile mona tani na lati na bomi nzoto na parce que na moi ça déjà yo bomba non nzoto wana yebi olataka oza parmi ba fio balata siko yeso se respectera femme mariée quelque soit poto na ye arotika ko exposer ba seni libanda te mutu sa mona raye parce que ça les critiques na Jolicia msubu parce que zo swabino msubu zo banga yo lobi déjà que Fiston ça bien to lingi te poto yebi ka Diane Kamwanga des comédiens na balaki lobi nango après yabimisi susuke oh mobali wa zambala mutu akasi olanga to bala kaka yé pourquoi ko les baninga ko pesa ninga mitema pasi libala mutu ata bali mobali ya mutu etali yo te tika yé asibi par conséquence na yé tika yé asibi par conséquence na yé ninga balaki mobali ya mutu ya yo nini pourquoi on me met biso ngona média est-ce qu'on a besoin de ça et ça actualité yo mona réserve base pour na yo ko tsembo na YouTube non tu as besoin nango te to lingi ke soki muninga bali betela maboko féliciter chama na nini félicitations Jolicia sans piste félicitations Deborah Bwanga et ça la biso bien tout le monde bande ko bayete biso na presse en ligne to za rebelle to Jolicia pe aza muto aza rankinete mais pourquoi Mbula caméraman tu peux filmer message les cas exact 13h Mbula bandi erni Mbula bandi 13h ba biso to yé parce que to na ba mituka na biso moko je peux dire ça yango moni to yé ce que ça mutuka ko louer mutuka no mutu tu peux être na volonté ya ko ya mais ça une grande sœur na propre Yvette Kalombo aza absent na civil la petite sœur non peut-être bazolamba mais bazo honorer bango te est-ce que bazo posana bazo honorer bango ce que ça charger biloko mais faut servir ba tu olamba c'est tout à fait normal et là on y est sur na civil lelo so côté longo la côté libala côté biso comportement na biso ba chroniqueur otoye ko pousser ndeko na biso na libala malgré tout ba guerre d'esprit là qui yana bato ndongoli bato kuna mais kitoko yo no za ramuta vérité bino bangala donc as boloko ko ye mama ngala clair kana tingani ba otelanga oh ya na eti bien ko le ko mo moni na eti bien ko le problème on a vidéo petit na fingi mututé na lobi na lati bien ko le te oza peu vrai chéri au kokana nyonso et puis na kitoko na sema kiyenga moni salon donc na kitoko naturel niveau malgré tout elonga c'est pas guerre d'esprit salami nango mais ko soigne bimité to gangi muninga bali yango le sepeli singa to linga kimia bongo na baba guerre d'esprit na bino mais ko soigne za te mutu na coin na ye mais obi ke ona oyo to na mwa babilo moko boy ozo mona mais bon kimia ndeki mesami we kitoko mais conseil moko azon conseil na bato ba feta bato pour no moni neti lelo moi j'ai des gens qui m'appelaient des chroniqueuses et des chroniqueurs qui donc lelo ke yinda ngana mama yinda nini yara ne fait ko honorer muninga ko yaro yindisa to yindisa ni ko ape ko critiquer te ko tonga te yango ne to boya ko ebele pe bato tonga mobala Jolicia wala taki pantalon munene biso de lo ba vérité to moi quand déjà dans les news ne bato ba sali ba commentaire na ba journaliste ba raté bo pantalon munene ni poche ne lo baka
pas mobile eza oyo et après nga ko mbolo tinga ba kadia pemba e munene boy je m'en fous aux ambongo na yo donc ça passe déjà pour tout le temps bata mbongo ya mabe mais niveau basi balinga bango yo moko te mo vandi on ndenya na moi ça boy ça doit être tout temps à penza Moni Jolicia ça la $4000 c'est beaucoup c'est beaucoup félicitations ma chérie c'est dans chroniqueuse moko tanga comment peut ba honorer le quoi Jolicia bazan bango mais na yani ba fête na baté babete bazali mais na yani ba fête ba tout soki ba na yaki po ya Jolicia na yeda c'est na vie Jolicia c'est ta copine ça les civil na ba benga ngoni na musée national ici comme papa je vous dis eza classe na rappelé bato sika Piron Domba ça sala qui civil na et bon mona ndenge zalaki donc sika to sali ya Jolicia siko tala niveau et puis ba futara $2500 juste cas pour civil wana rapon espace wana louara ba kiti donc Jolicia so totalité d'accord tout so totalité il fait que tout si mona maboko là au moins so totalité sikoyo niveau ba kiti peut ba louer wana mamba sali wana tant que Jolicia comme peut derrière ba 5000 kana civil la femme merci Dorcas soko parce qu'on a actualité je pense que zaki wana pour la connexion Jolicia les 18 tout le monde ba artiste musicien ba tomboki batomboki Dorcas yo za ramuta vérité na benga rayo na benga ko miso bois encore aux arapé na kati ya culture parce que Sarah to la na ko karaote ki sinzo ko karaote parce que yo la ba na ba argument na bi o yebisa biso na otanga ba kombo héritier Watanabe Ferregola Fali Poupa Karine Mokonzi Petit Fali Cindy Leker siko na minutes oyo tozo yeba te mamango comme il la vite imana mamba ba album bango tout bâti le même jour avina yo pour vous dire que signe wana les 18 et un signe mort diabolique oui c'est un signe mort diabolique bobeta calcul bozi un wana bochango un carnet exana moins ça na pesi bato kena sengi ba warrior ba abike fali a komela bango nyonso ye baleine qui vous a dit ça Ken de mutua salari vidéo ça y a ça classement c'est normal on a battu bota biso tu appelles Karine zela kasi na classement te o eza longo la rayo za kama mutape o mana battu bota la biso ba yebi na ba golo na ba goloise na ndenge ba beta rendez-vous na bafle lobit muto abimisa no muto liboso o ye cartonné na numokile bouger se faire rigola oui muto yambo Yami Balé c'est héritier Watanabe. Yami Sat c'est Karine Mokonzi. Ah Dorcas. 4e c'est Kofi Olomide. Ozo banga te. Mais non lo bat. Boto banga ntolobit. Et bon fallait oche. Kasi ye shake it. C'est que mbalo yo pour mettre que album Tokos de a fallu yo kana te. Ya. Faire mudazongi si wenge. Yo kyango te. Zo ma zo. Nana batalon elle peut comprendre. Tombola. Vous allez jouer. J'étais là obligé. Non. Obligé, ouais. MP, nga kuna MP to avec Enigma. To zaki wana. Tombola. Totanga balite. Tomboli maboro donc. Mais Dorcas, tout ça là non analyse mon clair. Lelo c'est comme si Badbazo mona ke Fali, il peut pas azui ba artiste musicien congolais, il y a génération en otage. C'est comme si y a ça au-dessous ya bango nyonso. Non, on est bango. Ezani bango bato bazione ya bango bozo to lobi bongo ba génération ebimati héritier Watanabe betara makasi na pesa batuka exemple moko DDD héritier Watanabe na DDD ya Fali Poupa nango abimisa ba vraie parole c'est héritier Watanabe mais ba musu balobi ke ba cri o ba boaki na générique ba ya nani ya héritier Watanabe za ba cri ya Sarbati wana selon Ken Pianabi tous les cris wana za wana mais est-ce que générique ya héritier Watanabe pour na ko pesa ngo combien générique Yawata oui bimisika attends 11 sur 10 est-ce que Simba papa Babi héritier Simba akara côté ko yimba dadi ngama yo dadi ba cri ya Sarbati Camille tazo déclarer droit de non ouais bisio bongo dadi bon me dire wera so est-ce que tu as rappelé bateur moi dire kotana ya mo bisi batu verti wera so na aura dara niveau héritier tie kombo na e nenge
c'est la première fois quand même on doit se dire la vérité. C'est la première fois qu'héritier générique est bêta. Dès que tu lango, ok boîte de nuit, ok partout, générique héritier avec vibration. Donc c'est la première, oui, c'est la première fois. C'est parce que comme kaka ya wera wana cité et ana aura mon pouvoir mon likolo nango. Dadi, tout la partie on a linga mingi. Dadi nyama, yo, dadi. Merci donc nabi ke nakanga ki opona kosuki ça. Tout le monde a masolo ba conflit. Faire rigola, na ranson, héritier watanabe. Mais le si la mais tout le monde c'est comme si les autres hommes a pas que phare à phare côté au king, côté au double king Koffi Olomide Fally. Côté n'a expliqué bino, n'a expliqué na batu faire atali ke pour batu mingi ba nga quitter. Et affaire c'est Sili. Héritier c'est un homme. Batu ba nga héritier zo oser côté et si comme on a Fally ndengeni. Non lo ba ki ba zo bango en otage. Non, sikoyo monyo faire à sali pas sauver frère naie. Afin on peut sauver frère naie parce que on a faire à ça faire à 18 OK débattre tu vas commencer à analyse n'est faire comme il est 18 n'est faire tout le monde commence à analyse na bato ba finga faire bon commence à analyse sur yango donc faire à ça yango pour aider héritier parce que ceux qui héritier peut-être ceux qui ça liboye il y a faire ezali kolo da sauver héritier au moni oyo sikoyo au moni bo excuser nga ba ndeko bolanda biso Bomoni héritier za jeune oyo azoluka vie na ye alinga s'en sortir mais erozawa na moni eloko libosser et maki désolé to moni jaloux bon to ba qui peut-être la coïncidence ne sali yango mais pour la deuxième fois encore c'est comme si il n'a qu'à étouffer héritier ndi azomi le bakaza aza na popularité belé batu balingi il n'a étouffer héritier ken abi aza sous king te akomi majesté comment moi appelle ça le double king Koffi obide Gerambo le double king. Il y a comme double king. Cindy chante double king. Les kings donc, les kings à king à mon ami preuve même Diamond. À la kings batukaza les kings à les kings. C'est comme mukolo kombo. Merci beaucoup Dorcas Bolokoko analyse mo kitoko na longola parce que ozaramuta il y a vérité pour na kosuki ça elo on ko conclure ba cher abonné balandio ba fidèle internet o balingaka o pe balingaka nga pegi titan le parallèlo to ça analyse pour na kosuki ça le bel biso conclusion pour na mambo le 18 pena pona libala ya ndeko na biso Jolicia Samp. Voilà, merci beaucoup d'abord na pegi titan, merci na batutu balandinga ba gaulois na linga herbe au na bo se manifester na ba like. Donc na espace to na 300 vues d'aba like comme 300 vues na linga bongo boyebi nga na minute au Canada. Donc bon liker déjà bon anda déjà retia et ça la bien. Le 18 est à lobby, rendez-vous na Bafler, rendez-vous na ordinateur, bino ba besoin na poto, rendez-vous na ba plateforme et tout. Total na nuit au teka makas. Pona yo, c'est long yo. Ferrego là. Yene numéro 1. Ferrego là. Deuxième c'est héritier. Bueno lo bango avec force. Mais oui, Ferrego là. Na yebiso ke faire yembi pegi. Tout comme il a souga mi so faire yembi. Pour ceux qui savent, donc Maramba Jolicia sont puis d'abord félicitations, bonne chance, Kende Libala Malamu, Botela Papa Bana, Bosaboza la Kimia, Mutu Amabe Akota Teto Benga Nyongo Peza na Kombo na Yesu. Donc le diable Roluka a freiné Bino, toi ça la nuance on a couple na Bino, et la nulle et sans de fait parce que toi ban en Zambie. Balobi to croire na ye ton dimilaye. Yazali Sauveur, Yendati Karabi sauté. Donc Jolicia sont puis secret à VIP à mon ensemble et ça plus bas genou. Erdi comme on a kataliba la bête ma bolongona c'est le ban Zambé. Yone mutopesa nga papa fiston. Le ban Zambé mutopesa nga papa fiston. Donc bête ma bolongona c'est collez pas mututé parce que muto kilo pesa solution té. Collez pas marin té parent té yaya té quitter papa té maman té. Mais bête ma bolongona c'est Dieu là il est capable de changer muté ma mobile no pe azoni ngazalaki. Donc c'est ça que na repesa conseil comme la Jolicia. La dédicace ma dédicace n'a pas champion Wadol 1 million de fois. Ballon là amsa pour na. Vous rappeler papa té. Oh comme la champion Wadol. Ballon là amsa pour la champion Wadol. Champion Wadol la pesi ombote bisiko. Champion Wadol 1 million de fois papa champion Wadol. DJ Piano tonton Stema ya DJ aïe DJ Piano wetu merci beaucoup à Asumani Moussi Mukulu de Lille donc nous avons aéroport lobby déjà dans un Yambayo. Merci na baye tout balinga Dorcas Bolokoko Bagoloa na Bagoloa. Bon c'est le pas Kinshasa massa fait. Yaya nanga on a Yaya il fait tous années mais j'ai pas compris pourquoi Yaya y était. Mon frère il était poigné. Non benga yo juste après émission non benga yo pour faire tous années mais to moni yote. Yo la ram. Ya kana bongo sa bilamba no makasi bongo.
Il faut là toya, oui ba petite na yo jolicia toya. En tout cas pegi na na sengo moko muninga bali. So moni ba invité na maja jolicia te vela tenga non bengi so. Ah yo kutunde kutu yo ozara na muta contact na batute yo solaran ba o baza yo est-ce que robengi ça y est. Ya ngode likambute na boya rani na invité kenda ke zonga ki na lingara kimia na robengi ça chincha kapache. Na muninga ni te boni be pegi tita. C'est quoi ça na kati momo émission? Merci ma chère internaute na biso bo comprendre c'était là Dorcas Boloko ko mwana mungala donc il vraiment le barabia le roi pegi tita to sali na analyse et pe ça bino zuwa te ba op na bobali na onte na bi ke bozela tour na bino ko ya parce que Dorcas pe na minute op ana na papa M sous tour na pe ko za la lobby donc merci à vous, merci à Francine Noble nouveau marié, merci na Yemoko Dodo un VIP Kimbangu, merci na mon papa Jolili Atal en chair et en os ba lobby omoni libala ya moi no Jolicia Sampi, merci na Clarbo Boulamino garçon de Paris le baby face, merci na bana potonio so bolinga rapegi titan, merci na maître Beton Mwangisa lumière à Paris Beton Mwangisa maître Faché Gou na pesi mbote na pesi mbote na bateau tout bolinga rapegi titan le parallèle bo s'abonner massivement borozala jamais d'ici émission la bino vice versa Dorcas ça selinga bien ponanga ngape na kati émission le roi Dorcas.